Mabolimbisa biso oyebi Afrique. Donc bana Congo ba comprendre te. Basi wana bazobina, baobina Denis Lesité. Bazobina na mokolo fete, Lorette. Mokolo fete comme Lorette, baobina na yi. Mbongo na yi. Aosa vina yi. Talinga te. Ngape na pesi ba message na. On a bana ngate basuka kuna. Otambu isi yango bokanzi bosisa Denis Lesité. Au contraire bopesi nga moto. Obi ngai bato nyonso balinga osanga mabenza mashanza mabe wana bien. Awa nazo solo na peuple na nga bato na nga balinga ngandi na ponga ka franga na bino. Oto moni Denis na kati ya boîte de nuit non. Ils allaient des millionnaires, muto loué des millionnaires pour ça la fête ya nani na yi. Ba bengi Denis Lesité a presté, ba benga inga ko benga. Na longwe na ndako na ngate na kebala te na keto la fête wala te. C'est-à-dire Babenga, ne Yesu babenga qui n'a pas Simon le Depré. Et ça biblique qui que Simon Yesu a yamaï parce que Azali tout le bani. Azaneti ba hypocrite ba tout le monde ba miyibi. Donc Israël va gina droite. Mais Yesu akenda kuna. Atuni osa nini wana abinga. Médecin mutaluka malade daluka médecin. Je suis pas venu pour les brebis d'Israël, je suis venu pour Batu Oyo Bazana Posa ya Lipiki. Bon, je vais commencer le direct, mais je vous attends. Je suis déjà à Kin. Naïna Poto, Nazongi déjà, Nanakin. Nazonga Lelo na 6h. Lelo na 6h, Nazonga qui déjà. Ananda Konde Bozomona. Ba péter, ba tunanga, ba serviteur, ba servante, bino nyonso bokota na lingina solana bino muke. Gaga sai mabe anosaki bino. Petio la éviter suka utimboka nini suki ndeni na imam. Donc na olongole bomonde ni fora. Bana Poto, bana Paris, bana Allemagne, États-Unis, partout Québec. Cameroun, partout vous êtes, soyez en ligne. Je suis là. Le grand Foumoundale, Denis Lesité, Batunanga, Bozawa, puis Bato Bolila, Bozawa, Namoni Boyoki Mela, déjà, Bozaza, Bon Matatina, 1000, et Ngalinga, bon, c'est pour que nous 4000 messages, Lilo. Communiquer, benga, Yabasaba, Master, Batumbele. Délé ça y est, oh boîte de nuit, oh boy, oh. Na on répondre mino oh ba combattant, oh boy. Ngana bino la, na linga ina na pesa mutu mo émission de avant ngana luba ngana za ina mo donc na linga ile ngana za en direct na bino ba tunanga news. Na éviter soki gaga tsenga na TikTok soki wa. Donc tous en TikTok, tous en partout na lingi bo mata. Na komana na 1000 après tout démarrer. Pour batu subara tete au moins batu a péter na batu nanga nyonso banini pour kota déjà. Est-ce que les péters vous êtes là? Ah wa lelo ezali solo. Na makamwa nzambe lelo tote ya te lelo ezali solo na le sabino na oze aso boko kana 1000 ngana bandi po et permettre mon message les cas. Na ebibi notre bien batu nanga to mesana. Basa gena ka betagi na Paris Mungule sugini en tout cas beaucoup to moni na boîte de nuit to saliboy ngamo yo les leaders yo ya sazoki mes condoléances na présence pour la liwa ya porte-parole vraiment condoléances na couple présidentiel na pesi vraiment mes condoléances Arche de Noé et Naba NRC, au nom de la famille NRC, nous présentons les condoléances. Guerre, on a esté, ils ont toko, bana Congo, maintenant loba, dans on a dos 5 na bino, bokota, la monnaie beaucoup na 500, ouais, bozo mata, beaucoup na 1000, quand on dans sur la bino, au partager, beaucoup mi boyende, nous devons l'inga souté, hein, oh le péter. Depuis concert a fallu il l'autre sololité. Alors sur la canne avec mission maintenant na bino live. Bon matate, bon partager. Abino vous avez 3 minutes to comme na 1000. Ah, si ça est quelque chose dans les gaboïté. Est-ce que le péter vous êtes là? Ah, oui, mais pas ça là tu bois n'engate fali.
Valina mama ketchup bato ayilinga biloko oyo ngai ya bato te bomona nga na biloko lelo ezoyinda nakomi Kinshasa na 5h kutu bajournaliste oyo bayaki na aéroport baye na ba 6h bato tu ba France Temai Toulouse bato wana nyonso bazalaki ebele wana ba Mike Lokamba merci je vois vraiment que vous m'aimez beaucoup et puis bandeko ya Losambo bandeko ya Arche bandeko ebele nayoki na babato mosu bajournaliste mosu babimi na Paris baomoloba na mama tina pardon na orépondre yo te wana impact te na orépondre yo te na obeti okara namoni bato ebele bakoma okomante nini eloko nini boyebi te fa motu na mino bokomi na 794 bokomoya na 1000 juste na bandi donc 1000 benda na bandi tout le pétère, vous êtes là, ouais. Nous sommes là, votre leader est déjà de retour, il vient d'atterrir à Kinshasa, à 5h juste j'étais à Kinshasa. Donc, nalala ima muke, pour na peta ba pétère na ngai, comme na 842 na monezo mat. Ba pétère na ngai, na bato balinganga, na ba frère na Christ na ba seba na arche lobby, confirmé na arche de Noé 8h koyinda. Bato bazo finga delele si ba finga delele sa si la église pour fate. C'est là. Ozela mutabana masula stade après coutume sangati. Ozela. Nazo kendele na bino na Losambo na ndenge moko mois oyo ti décembre. Bolo bazo na udi bandu ni gazi. Mais on a udi pote skola saide. Oake na azute, oazila, ngayo. Apeter na bana nzambe ba serviteur ba servant de Dieu nyos. Bato ebele bazo créer nga ba problème ebele ya ba pasteur. To comme en 974 ouais, tozo poussana. Partager. Moloko 87A Arche de Noé. Na lingi lobby. Bato balinganga bandimi ya Arche de Noé ya kala na ya sika. Ba o nyonso balelanga. Nazomona ba musicien bato na bango ba force ba renforcer bango nazomona bato nyonso parce que so o leader aye ba yamba bango siko ba bino ya ngai faut bo prouver pe non seulement bo s'abonner na moni bo komi na 1005 il faut bo s'abonner non seulement bo s'abonner na ba biloko na sala kawana na Vodacom pe biloko na sala na Orange il faut bo s'abonner puis bo yokanga boyoka ba conseil na pesa kabino parce que so bozo yo kezo sanga pe nga bien bo soutenir nga bazo finga nga mutu na bino tout mais bino bozo kipenga te bo s'abonner na YouTube na nga bo s'abonner na TikTok na nga bo s'abonner et parce que c'est comme ça que vous me soutenez Instagram pe bo s'abonner parce que bato ba finga nga tout on dirait bino bozati et pourtant bino bato nga bo sebele na moni peta na poto ke bolinga nga na moni partout na bato so ba olela ne na kombo ba olela. Merci vraiment nazomona bozo kinde bozo matana lido kinde atana ba 10,000 lelo ola la sabino ke non bolinganga bo ba keir nga pe lelo nga na sepela namoni bakando ba eko tala nga bière nga na eko mona batutu na pesi ba mettre tura mbota na poto na pesi ba batu lokola ba cobra mettre cobra mbote na poto na pesi ba batu bile mbote na poto batu batamona nga ba non mettre cobra yo na ba donc na pesi mote na kokoba na poto na batu bile bazo landa nga ba soutenir nga Jean-Marie Lesi Roger Lesi bino tuwa na inyongo tout ça ba na poto na lili na pesi batu bile mbote na pesi donc na lingi na banda na bino bato bolinganga omoni lelo na bengi bato balinganga doso lingano ngate kokota te po na koloba nini oya okota pure po mona nga buya pro ofinga ngati lelo zero mafinga lelo ezali boyo kanga na yamba bino boyamba nga na komiti longa na komi na no saka na bino nyonso bo s'abonner na ba TikTok bo s'abonner na biloko nyonso donc bana ki bato balobi trop oyebi ki na kamwe ba vidéo zo tambola na annoncer bino d'abord pour na cadre ba journaliste à YouTube na bandisco. Dieu bénit le peuple qui me suit en ce moment partout bozali na tcheli pa molé na bato ba olanda nga mauvaise interprétation ezalati bato oyo bazotala nga eza bato oyo pesinga bato balinganga o balinga koyokanga
o bazaka blessé chaque fois bazo finganga baza blessé bato babunda ananga bato yo pesanga na monde entier nous constituons une famille mabe malamu faiblesse basupportanga balinganga bongo pe basupportanga bongo nzambe pesa bango kimia pambola bango fongola ngo banzela na kombo na Yesu Kristo amen. Merci beaucoup. Na salaki voyage le 29 na longo équipe na naza na stade na bondeli po na stade biloko tueki bambuleki ba problème nyonso oyo ezalaki mabe na kati ya stade bato balobi odelesi abongondeli me bato bakofi ndeko na ngai. Il y a des choses qu'on n'évite pas. Il y a des choses où nzambe mo ayebi nekesa nga bondele po bato baya mulebeta te bato baza na kati egeza na kati te moto abimi libana bapusani banyati mpona bazowela porte ya ye moko de sortie na porte ya VIP moko sikoyo losambo na nga mabe nango nini na kati esenga asambelaki po bato bakufa asambelaki po plein parce que na plein wana tooloba fali amimonanaki lokola etike asali recours na biso bapanse nga kaka te akenda mpe epai ya nani oyokai te passer oyo ya bandalo nini a regretté abi fali so ayeke pane yanga asali prière po boolobaka delele ta makambo ya musicien me tomoni mpe nani oyo ya bandalo nani esprit makati aleli abi fali pa aye epa na ye asambela sa plein donc bato yango bakomokota masolo na ngai bakomokota n'en parlons même pas tomona bino moko bomona awa ndenge konde asambelaki mpona wenge muzika kala baza kosala moto omona mbiya yambaki l'église des missions wenge bayemba na église betelu ya kala est-ce que bato wana bakosala vous critiquez de l'île mais vous faites ce que moi je suis en train de tracer comme chemin bo remercier nga basali na nzambe bo remercier nga bato ebele parce que nga nazo tracer nzela un visionnaire atrasaka nzela lelo moto akobénéficie nango nga te moto akobénéficie nango bato oyo bakoya lobi parce que visionnaire amonaka lobi wana nga nazofongola bino nzela nazolongola nzela hypocrisie tolongola hypocrisie na église tolongola hypocrisie na mboka tokoma sincère tozala tel que nous sommes donc eloko nazosenga na bino bana Congo tolongola hypocrisie naza école mobimba délai c'est une école de la vérité c'est une école de sans hypocrisie je suis normal naza naturel naza ce que je suis. Alors donc bato ebele oyo bazo critiquer nga lelo lobi ba opesa na raison un visionnaire on le voit demain pas aujourd'hui mais lelo tomoni ba esprit ba moloba makamba musicien tokomona lelo ba kabundalesa ba moyamba ba musicien l'église tokomona ba konde prophète minene ba komi kolanda lokolo lelo bazo critiquer nga osomona deuxième eloko na naloba bato ebele namoni garçon moko naosenga na feri garçon moko ya yo azofinga nga trop naokipe ete soki ake boloko te eza parce que nana respect oza mwana nga mais so oza mwana nga te naza bavideo ne baavocat balobi nakanisa ye au nom de Hervé natiki outi na place ya mpasi akokotieli su bato na mpasi te mpo ofuta su bambongo non azala adosé je n'ai jamais insulté feri par contre nakomisaka feri mais nayebisaka ye lelo musique feri akomobeta na sepela omoni feri ndenge akiti lelo ful na aéroport c'est ça biloko nalukaka nga nazopesa feri bapiste ya guerre ndenge ezalaka guerre ezalaka ya mafinga te guerre ezalaka loyal ozomona oyo ezali loyal kino oyo acienga mpe na tie ya lisumu te so efali asali plein na stade yo mpe yaka mpe esala ya yo plein koleka ye wenge ebetaki ye mpe aye asali ya ye plein aliwata mpe azoya oyo mpe azoya ezali mapinga te ezalaka bongo meme na makambo ya nzambe ezalaka bongo nga nazalaki mpe kutuna asa atie nga mpe na ye na tie soni atie oyo atie nazali mpona se concebe mobali abundaka ifo azala kati ya bitumba nakisi incliné lelo mpona baoyo bazokufa na este na basoda na biso ya FARDC oyo bazokufa na este donc nalinga nayebisa bino lelo ke nga na ye naza moto ya motu moko te naza moto ya bato nyonso naza prophète de nation soki oyo asali malamu nalobi oyo so asali malamu so moto ama mo erreur na corrige
nakoyebisa bino na osala émission moko mardi nde naye koannonce bino nasengi Congo mobimba monde entier bolandanga na bosolo na politique. Pourquoi na poni ye po aza vitrine na bien pour baquestionnaire nyonso oyo bato bazokomituna na ministère ya Denilesi. Tokosolola makambo nyonso sans tabou. Soki nasilisi na ye lisusu nazongeli bino oyo babeti ye na bakombatant moto abeti nga na poto aza te nake mobimba nazongi. Tu vois, naye mobimba nazongi bazalaki na besoin bakutananga bakutani na bango tosololi baza na besoin nini bafaire passer message au bolandi batitre wana bolanda batitre te Denilesi motakalize non ngai nazalaki quelque part nakedo te ya quelque part. Alors mokolo église oyo fale na ya na seconde place po na tei l'église mwa mindele bomona bimage donc na tei na nga na tongo très bien mais kuna lokola makelele esalemi bakombata balingai bamona bakutana na nga. Alors lokola nasalaki émission na odombo oyo azali moko mpe ya bato oyo bazosala na affronte ye mais ye azali na angle na ye ngai na angle na nga alobi ke no Denilesi biso tozolanda barwandais tozolanda bato ya mabe mais yo osala eloko te mpona mboka bakomanda mosusu basiriki abi te. Odombo azali chef na biso te nzoka nde na bakombata baza groupe par groupe groupe par groupe groupe par groupe groupe par groupe donc groupe par groupe groupe par groupe groupe par groupe. Alors groupe wana nga nayebi bango te nga na umeli to kokende poto. Alors esali ke groupe wana mosusu babibi bakutana nga keroka ayebisi bango boya église après kitosolola le temps na uti kuna na ngai na retard naye kokoma bango deya bazelaki bamoniki neti na oya te baye faire passer message na bango na église. Après ntango naye kokoma bango bayaki likolo nayebisi bango bon baya tokutana na affronte bango tokutana toye mpe tokutani tosololi nde bomonaki wana. Moi j'étais dans la voiture balobi oyo bazalaki nango besoin nga natuni bango nabi me kakenza teyaki bakindoma bana poto oyo nani matuta abeti samedi babi to a besoin matuta te to a besoin ka kenza te to a po impact eza ndepana po yo bana yo soto lobi monde entier yo kani baki pe na raison. Donc na confirmer lelo ebi na zawo yeba valeur na ngate na confirmer que na za vraie vitrine ya Congo na benda vraie vitrine ya Congo c'est dit lelo bande konanga bino nyonso nde bozo soutenir nga bo na on sa la force moko boye ya parole. Alors lokola bamona ki bato wana ba sans impact donc il faut kabaya verna première chose. Donc Denilesi a l'impact, il a la visibilité de parler ba oyoka nde omoni bayaki basali bakosala mobali aboyaka mbala mombo iteka bo Denilesi to te faut magrimace ezala il faut magukanga il faut maboy pour bato ba sentir que bayi na besoin osala na mabete nga pe na besoin na bango osala na mabete. Donc tozali bandeko bakongolais tokutani tobeti lisolo batitre etalinga te batitre ezaka babiloko mais soki otali message na bango ntina suka motasimika te o moto aza mpona o libanga non voiture na nga nde bakabelaki nga voiture wana basemelaki nga 400 wana Mercedes nouveau modèle 2022 ya suka presque 23 bakabeli nga ngo naye nango ezonga sans égratignure. Merci beaucoup Olivier Belezi oyo asalinga ntongo wana aza moto monene un partenaire ya wera son wera yebi ye Olivier Belezi boyokaka ye na mabanga Olivier Belezi ye wana na Fortune Menge bango mibale baba partenaire nanga depuis longtemps baza bagarçon baseme na mboka batie babisa awa biloko ebele baseli baza avocat ya FIFA baza bato batekaka bajoueur basina explicabi. Alors na solo na bango esili quand basisi bapesi nga kulwa lisolo ezwi biso ti 19h wana déjà qu'il desilaki déjà na bote ya sute na basi bango mbote na bisi kokobala mbo yo te ya kolbenga na zone mais nateyaki na vamiti nateyaki quelque part. Alors tout ce que les gens disent sur Denilesi est faux la koloba na bosolo mais na opesa bino mwa ndambo neti na ka oyo Denilesi akebwati te nga na explica minute ki ngai na rendez-vous les 3 volets naza leader d'opinion influenceur. Deuxièmement naza lelo na disque sur le terrain. Troisièmement naza évêque na pasteur. Nzambe na nga ta nazo ke l'église nazo sambela pe bato nzambe na nga zo sala en tant qu'artiste eza na bato mususu pe na normal boye bako benganga neti kawana
et en est joueur mon boye na mwasi na ye azali na posa ko fêter en fêter anniversaire ya mwasi na ye a loué salle moko ya bien pour veiller bien motiser pas MK oui a salle la boîte a salle ba blog na ye mais na kati wala za ba danseuse na ye a salle nga na éviter pour ngakota boîte te ela délai za longwe na ndako na ye ake kokota boîte te jamais na salle ngote pour na kokota te mais en tant que nan so na langue de terre na kokota pour yesu ka kota na ndako ba Simon les sirènes yesu akota na ndako ya Zaché ana mais Zaché zaka ba jara batwana mais à côté là est tina ndako à côté là est Simon le lépreux tina ndako ba pagano yo ka pena na niveau Israël ba benga ba pagano ba pasteur ba ola na ba ebiango l'évangile coupé ba passer ba côté hypocrisie babe ngai na lobaka na bino ata babengi nga na noteya na bar na oteya so babengi nga na kati ya boîte na teya na oteya bana ki nga na sincère na bino et à différent na mutu alongwe na ndako akoti boîte de nuit ya bando bina moi de laisse je ne ferai jamais ça joueur wana azamba te mwasi na ye mpe azamba te ayebani na pali babengi nga yaka yo yambanga na epase na mwa anniversaire na mbetela bango nga lesi nzambe apesanga mama tina na tina mosungi na ngai libala eza malamu 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 libala ekotoko muti monzema malili pasi malili bona sai banzima mopani nasali nzembo po moto ayoka ezali afropétage eza nzembo ya libala mais bandi dès le début le 12 décembre à 12h12 pétage ebimi pétage ebimi disque d'or de platine disque na witi ko préparer terrain na poto boboyi bato babimi boyoka te ko kabiloko akala kaka barumbaka ya kala nde bozomona mais ngai bozela disque le meilleur disque du moment album 12 chansons na 12 chansons bokoyoka nkunga sikoyo nga kutu nani nabimi te bazosolicite nga nabeta wana nakendaki na fete wana mpo na preste bomona etango na opreste mais na kati wana aza na badanseuse na ye baye kosepelisa mwasi na bango ese nga nakende na banoyebisa mobokata biloko na bino non nga bainvite nga na fete bana kin bana monde entier bafuti nga elongo na nga nga na artiste ere wana naki artiste atake nasali badiske na nga bazali na posa bayoka nga na joueur wana c'est une connaissance tokoganye bampate kuna tokoganye bampate bisika nyonso tokokota nga nakende obina te nga nakendaki ndumba te nakende omona mitakala te bango moko baza na badanseuse na bango na kati babinaka babinaki mpo na ye mpo na joueur wana mwasi na ye azalaki na fete place yango peut-être boyebi te eza na Champs-Élysées koma nango MK effectivement asalaka ere mo basoire na ye asala mais bango balouaki yango privé c'était pas une boîte où bafongoli motu to aya te bazwi yango jour wana privé mpe babengi nga ntaka artiste bafuti nga tsa mbongo na nga kitoko ba 4h du matin bayebisi nga na nga na 10 minutes na ye na 10 minutes na nga te navandi ntango baye bavandi bavi wana bazobinabina kuna babayelanga bango ngabi tetetete iloko wana tetete kuna osama na bino nga bopesa nga mikro na nga nasala champ mibale ntango navandi nasali mama boyokaki ya mama tina apres na ye kosala pétage natelemi nasali naza artiste ata millionnaire abengi nga biso babengi Moïse akoboya nga na okende bafuti nga 10 000 na nga na okende mpo nga na cher na okende na preste na bimi na ki obengi nga na Olympia na beta na obeta banzembo na nga eza propétage eza banzembo ya mélange ya nzambe na banzembo ya sagesse na rythmique congolais nga naza Moïse mbiye te nga na betaka rythme ya banani te apete po akomi na suka apete po mabeleki mokili ebebaki po na pétage sodome ezikaki po na pétage
pétage. Donc afro pétage tu peux pas évacuer na sali disque pour message mon il faut les canards message pour les canards tu vas yo nini ozana mwasi ozi makamu na wana osomelie ndako mwasi andako osomelie le côté pétage yo za marié ozana makamu o pesa makamu 10 000 mwasi na ndako 500 o pesa makamu pour na bato mokili ata 500 mwasi no pesa 10 000. C'est ça le pétage. La politique, au monde à Montoyo, au lieu de s'engager dans l'air, au lieu de soutenir FARDC, au lieu de s'engager, il y a pétage. Pétage, c'est un message de l'impoli, de l'impolitesse. Non, pétage, c'est une philosophie. Il faut que tu aies l'habitude de yamabe, de songer le principe, ou à politiciens sur ma peuple. Aux musiciens, yemba et loko édifier peuple. Ozali mécanicien koyiba ba pièce ba tout est ko so ba pièce lo kutati soko sale ngo eza pétage de communauté cri de guerre et lo komo boto lingité ma pays na mboka c'est ça le pétage c'est la folie c'est l'esprit muta komi na soka pétage donc bana Congo c'est normal tant on a eu presté moi na kati ya famille na bango bazana mutu mususu a filmer na yera parti ba fia na ba obinela na ba obinela mokolo fait ba futela ki mbongo ba lwa ki place la polani po na fio na ACP la ba benga inga po nani po fio na sani ACP la bon excusez biso Congo Europe te gaga ko ke poto parce que na poto e 4 pays 24 sur 24. Vous comprenez? Donc, ma bonne biso, oui, Afrique. Donc, bana Congo va comprendre. Parce qu'on a bazobina donné les cités. Bazobina na mokolo fête, Lorette. Mokolo fête comme on est Lorette, pas obina naï. Mbongo naï. Aosa vina yi. Talingate. Ngape na pesi ba message na. On a dit bana ngate basuka kuna. Otambu ici en bokanzi bosi sa denelesi au contraire bopesi nga moto obi ngai batu nyonso balinga osanga mabenza mashanza mabe wana bien awa nazo solo na peuple na nga batu na nga balinga ngandi na ponga ka franc na bino oto moni delesi na kati ya boîte de nuit non les années des millionnaires mutu loué des millionnaires pour ça la fête ya nani na ye babengi denelesi a presté babenga inga kobenga na longwe na ndako na ngate na kebala te na keto na fête wala te c'est-à-dire babengi nga nde Yesu babenga ke na ndako Simon le Lépreux eza biblique te que Simon Yesu ayamba parce que azali tokolo bani azaneti ba hypocrite ba tumo ba miyibi donc Israël ba gina droite mais Yesu akenda kuna atuni osa nini wana abinga médecin mutaluka malade d'aluka médecin je suis pas venu pour les brebis d'Israël je suis venu pour batu oyo bazana posa ya lipiki pour sauver tous ceux qui sont dans les mal Yesu akei na ndako Simon bonga na kete pani kala boye bisaba détracteur na nga bana eloka olobate parce que manga bazolo beza bikiti akenda fête abengi na fête Jésus akenda fête akana et les batailles dans les chrétiens asaleli bango na verre maï comme verre fais-toi les affaires d'église fais-toi les affaires pasteur ba pasteur bolingo exagéré nazo tuna bino fais-toi Yesu abongola ki maï comme verre et ça fête ya ba païen to fête ya ba chrétien pour répondre ngai et puis asaleli bango verre la Bible qui a mené les bons vins, on a gardé les mauvais. Ton milieu, il y a ma petite, aïe, ils sont bons vins. Ça dit que nous avons toujours ce qui est bon. Il faut tout gagner, papayen. Il faut tout gagner vers Bango. Il faut pas linga biso. Il faut pas mon appel dit. Dans ce stade, on a eu quasi pas fallu. Papayen, non, il y avait des chrétiens. Moi, j'ai vu les gens, au Bassam de l'Arabie, Syrie, Bataille na Kati. Mais Batouana. Bango soki batu la biso ba okatisa biso to katisa bango ngape na côté la bango bino bo koti ngape na côté de bino oh tango ngana yimbi wana bolobite
Bomoni basi wana babe mitakala te ba bini ba tenir des scènes na bango, ce sont des gens qui font leur travail, ba danseuses professionnelles. Il y a des danseuses professionnelles Congo bo fuma mapi. Et ça différent na ba mitakaliste ou ba boîte de nuit, non, ça c'est ba mitakaliste ba danseuses professionnelles. Donc ba betaka na ba repela ni pona possible ça. Ni bali na basi. Peut-être bloquer belé bo éviter. Oh dégueulasse, est-ce que na kenai bo luka basi wana? Akino luka bango te. Babini na bango babini na musika lise peut-être moni na roanga la te po eloko bazobina liboso na biso droit de lait bapesika lait ofele na moni liso mbakwa babino so masengi nyanza mbali bisame il y avait rien de spécial au nga na monate elo ni yango na monate bazobina na bango nga na obetanga masolo na zanga baba ya la biete ça dit ngande ko na bino na kosa ati ce n'est pas du scandale ça. Alungwe na ndako na ngate na ke komela pino na ke komela bière to na ke boîte non na kota ka boîte ti mais en tant que pasteur ce peut pas benga na fête mona okende yesu ba benga na kana kenda yesu ba benga na bandako ba mari ndumba aki quelle est la garantie on ne sait jamais na époque wana ce peut boîte elaki na air wana mbe ya koti parce que aki pa ya ndumba mais ndumba na ndio za volonté. Pourquoi va bien profiter? Pourquoi va bien faliter? Pourquoi va bien va misser moussouté? Na peine public dans la salle. Dès la banana battu, belle ba olinganga. Jonga benga plein à craquer. So ba kobaté ba kedaïti. Mais la kedaï mo ba place belé moussou ba monte ya mindele ba benga ba yo kapétage. Na beti penze monanga. Futinga mbongo. Na tei ba mona suka. Les autres ont gardé la so couple là où ya kina beaucoup mon bango na présenté par une église donc beaucoup mon bango et puis tout le monde bango donc c'est ça donc les autres ont expliqué bino ilokana oh ba betenga moi betinga na pututi tout sololi dialogue pour ngabina ba maître bazala yiwa bachura bazala ki ba couple tout ça moi ba maître belé mais par respect pendant yo comme message ba banani alors là je m'adresse aux politiciens aussi. Oh, quand même, on t'a qu'un risque, nous sommes en famille. Ako bon mangai. Nani combattant à zone à poto atike mobimba. Ba bien que molester, ba passer ribili, ba beta ba walo, ba bengana ka bango moi avec respect. Ba vandi na car na merko na très bien Mercedes 400. Au moment on kala mingi ta zo kota mai. O ba semelenga. Le jour là on a raté côté pour l'état d'ici tout ça mais côté yo nzaba pas molenga. Zikona nga nzamba ya compliqué. Nazongi na tongo. O ya Londres nani a Yesu na nani de range ya sika ya nouveau modèle. O de laisser na Lili album na yo na Kabelio. Regardez comment Dieu bénit. Les chansons, ça c'est pas le diable. Na sentir diablesse mon boiseau le banaba TV boy. Aussi ma maman tinati. Maman tina sali logoté. Et c'est ngane na za besoin na ke logo. Maman tina mutaoti nanga. Moi je suis visionnaire, je suis prophète. On est beaucoup ko la maman tina na TV les gens maman tina mozo tika de les oh moi je suis pas un démon, je suis un vrai prophète congolais. Oh va congolais bazo respecter. Na beta la biloko pesima. Ozolo ba popolo ba komanga ba combattant wana ba telemeli yo boyo ko sumuka ba suba la bilamba. C'est na telemi na mando na vandi. Na ontala ba na prendre de possession à boka. Mais les yo sangola ki président de la République a obéi à le mandat na bi oui. Na prophète na lobia oleka. Ah, moi ba yebisa mi oh, andi mapenga bi oui. Yo na kabila to sanga bien. Kabila mutu nanga. Et ça problème te. Est-ce que j'ai menti na lingi te? Au contraire, il faut encourager ngande pour continuer les solo na batwana parce que bana ba revendication baso ça. Oyo pe mboka pe fo yoka. On ne peut pas laisser les gens il faut dialoguer avec ces gens. Il y a mon gars qui na bango tina dialogue. Et bah yoki na yoki va poser la bango. Les lois yon a lancé une audience na mon maman présidente na mon président de la République. Na kutana il faut expliquer il faut créer couloir ministre ou azali chargé. Il y a étranger, congolais à l'étranger, élection que vous en Belgique, élection que vous en France, élection que vous en Londres, vous en Afrique du Sud. Il faut peuple va voter ça. Il faut donc récupérer ma vote là. Il faut collaborer na bango combattre bazaba ba fouter bazaba tout monde non.
et là on va réclamer social la peuple pour balemi kotina ba mbongo na bagence lelo parents tina radesa libumu pasi diarrhée école ça dit pour vie eza mabe na Congo ne sali ke bango bazomona pasi pour la famille ce n'est que normal les réclamations na bango eza normal pour mandi komisala na poto na ba hiver les patients ce n'est que ça où balinga va faire passer message motabetenga matate bomona kiao mutu c'est normal moi grimace il faut ezala bazam ma combattant c'est ce qui s'est passé mais babetenga te message na bango eleki to solo na biso calmement a libérer na kenanga bongo place au bozo le ba place wana na beta ki après bango ils a ka dimanche wana mais na poko nango de na kenai ko prester donc nazali artiste na nzembo faut na défendre na ki kobuté na ki koluka mwasi abatute na ki kotala mitakala te j'en ai vu na nga mopimba na ya ba masero na ya bananyo j'en ai trop vu na tout la bino si on a kende ka balo wana bona mona o wana eleki ya congolais na kitoko eleki pe ya ba mindele muzuzu na kitoko te na ko kende boîte te pona tala non boîte nini basi ba mona nga de liste na kenda mais soki millionnaire ya bengi nga lelo ya ko beta na oke les pétères sont là oui après bana nzambe awa tozobina tozomela même na stade ya fali na lingana lubango avant bana koyemba na lubabo te peut-être vous êtes là ouais toye fête toye kobina toye musique mais boye beloko moko que yeso ya dimanche vous en a arche na moloko 87 à la matete j'allais glisser ça et c'est comme ça on doit gagner botika ba passer le bilo kokota ka boîte oyo ke no wuti ndako ke kokota différence na bino na ngaya nga na côté te pona mila moto a loué place fête anniversaire à moi sinaï l'aurait vérifié ça et bah toi poto maman lokola ba nani la mère musuba zai wana ba sera nga musuba zai wana ba benga nga banana na mabanga na maona pétage ba sepela ki ba benga nga ba pia nga mbongo na ya koyemba mwa mosuka ya moke mama ya discuter mumima te zanga moke hein e ngalesi nzambe apesa na mama tina na tina musungi na ngai libale za malamu oh nkunga ya mwana do la qui c'est ça botika oloba trop c'est dénilesi. Je respecte le combat des combattants. On peut pas respecter biso ba passer. Donc message na bino ekomi na kini pour batutu batali qui n'a pas regardé. Merci. J'étais le nom de la présidence pour ba bengainga. J'étais le nom pour m'encourager. Na ba ministre lokola modero, ba ministre lokola le Guilwano, ba encourager inga, ba na Paris, ngobila ngaka encourager inga, papa président de l'assemblée encourager inga, qui chef encourager inga, mboso vembo encourager inga, pardon, Abedachou encourager inga, la leteta encourager inga. Bato ebile nazo kama ba chrétien olebo soutenir ngai ozo kubumanga na prophète moi benga delis yo vie oza mabe o batela mama tinate na keki ndumba omoninga na keki ndumba nazo bima na ke na sima mocha nazo bina na bani ko bina naye non fête na bango organisation na bango nga na vino kota na ni na vale ba pesa na place le temps na oze la tour na nga na sala bango ba sali show na bango ba futi bango baki nga pe na ina show na nga ba futi nga pe na ki esa kongo c'est pour la poto ba futa la déjà nga ba futa nga déjà par exemple sur 5000 ba futa nga dia 4000 langa 1000 etikala ki jour ta on a 6 mois des chansons na nga ba pesa nga 1000 langa na mutuka ba luenga jipa limousine bien na zone tina hôtel langa je dois pas vous cacher au bout ça que de laisser artiste et de laisser un leader d'opinion. Il y a des choses que je ne peux pas parler en tant qu'évêque. Mais en tant que leader d'opinion, il y a des choses aussi qui n'a pas ça la tête parce qu'il a zappé évêque. Mais le col en Azan le 12 décembre, 12h12, pétage et puis, afro-pétage. 12 chansons. Boko yo kankunga. Boko yo nzembo bakosa bino avant. Bakosa
banze muzawana ibele ya leçon na yemili mwasi te na yemili loko moko te Mama Tina na immortalisé en tant que mwasi ya bitumba. Donc nous les hommes on doit immortaliser les femmes de guerre au bakuna na biso bitu yo moni ba pétez mususu bakomo kileka na TV yo Mama Tina ozo banga ozo pesa mobile note mutuwa de lesi mutako pesa tout à part cet esprit te yebisa mutuwa de lesi Mama Tina ko banda ndenge na sukande vous ozo confondre ba leader au bien ngana kondete ngana zaka bundalesa te ngana za mozibuye te ngana zali te ngana dinilis. Donc oyebi ngazalaka. Donc bref, je suis franc avec moi-même na hypocrite. Bon monde na bino pas cité o ke to bomie ministère te. Ministère yango bato bazate. Oh là là maman na kota ba prison na zo ba bituma na mboko ba emilia na mboko injustement. Soki yo vous attendez même na 300 400 on a na ba on église pour vous fester là mondelo koto batu ba musicien ba ofinga koto ba ofinga nazo vivre faut adéliler ça faut adéliler yo penda ba komata ba telemi ba otuno yo opesi prophétie pas présent fati ondimi pe batiki yo mata ba longolo bilamba mais ba vandi pe bazo yoka. Donc moi je suis en train de m'adresser à toute la population congolaise. To matisa débat, to kolisa débat, to koma fort, to bada ko raisonner très fort. Yango lobby matin na ngezali le prophète a vu autrement. Boyo kanga lobby bozali télé en direct na kati ya 9h. Bozala epelé na arche lobby pour na obanda série ba message moko. O asila OK bopienga kuto kanda molimo pour na ozongela suku ba stade. Na ozongela ba stade na ozongela biloko wana le maesa ta pa mwizono nzonsa ke ilawa sela zela na tiki bino projet technique bolingite. OK na bana obimisa bino batsuko na église na bimisa bino batubaya dans ça de nature comme ça te même siko na bandi musala ya nkolo au même moment nzembo ezobima eza nzembo ya bapaye te eza nzembo moko sadiki te eza banzembo nazopesa toli na mafaso. C'est ça, c'est tout. Il n'y a aucune injure, il n'y a aucune sanité là-bas. Alors, style là-bas, oui, bien. Pour supporter le style là-bas, ndenge zaleli. Voilà pourquoi la gaille lelo, naïe Sabino, voyage. N'a pas moi minanga, na keda poto moi kala, na moni, grâce. Ba kozebele ba prophète mike bozo landa na oyo o laisse la betie parce que ngayo ndenge ozomona elongi oyo ezata na likofi ndenge ozomona elongi oyo na makisi teni oyo mama ketchup asomela nga na fali basalenga valise mumba pona na changer bilama na stade nzembo mama ezali lama nango nzembo ezali lama na ina 4 sanso il faut na changer ba on va lilinga 8 valise mumba. Merci Fali, merci na maman ketchup pour vous kamesinga mutu apamboli ondimai. Merci na Bilesi ndenga pesinga na CDS. Ils ont coûté dans les 100 000 et quelques. Merci na l'ingénieur de banque Togo et Gauthier mascotte pour l'antiquaire. Arrange à pesinga Velar Impact ou Sika Dynamique ou Ebimi. Merci beaucoup. Na gola moyaba na poto nyoso bayamba inga na poto. Merci. Ba maman ba papa ba sambela kitango moni biloko wana mutabeti ngate to sululaki naki ekobo na boîte te ba invita inga na place wana na MK eza na Champs-Élysées pembeni hotel na place na Zalaki pona na kili ko prester avandi na ngape na oyemba ka quelques minutes ba yogelengi na yembi ka moi quelques minutes ba yogelengi mais ba bénir na. Donc moi je crois que le mardi vous à l'émission ya Bosolo la politique mardi na 11h30 na singa na ba youtubeur tout à partir à mercredi ndé na bani émission. Donc boss enregistré na ligne sur des autres été ba question faire des autres na ligne sur. Donc boya na ba question moko na tie déjà peuple na nga ba yoki déjà makamonaka. Donc na bandi kilt lobby dimanche na 8h boss ala wana musala nzambe na tikate oyebi yango nazo sambela mais naza pe na disque oyo nazo défendre. Merci na LN Pro na Eredanto na batu na nyonso oyo bazaki inquiété. Merci na bino ba passer musubo linganga au passer la ki boîte ti. Non, je ne peux pas blesser Jésus. Je ne peux pas faire du mal à Jésus. Je ne peux pas faire du mal au Saint-Esprit. Je ne peux pas faire du mal à l'église. Je ne suis pas le tueur de l'église, mais j'ai une vision. Voilà, et loko na linga qui n'a éclairci le lonabino. Et puis
depuis naye bolobi na bengi na saluer président il y a l'église la confession religieuse Dodo Kamba na 8h30 na bengaki encourager Bitumba na encourager pour la Moussala et que je respecte beaucoup. Merci pena au conseil ça me papa mon ami merci na passer nyonso na bengezi nyonso soko yibli kamote tuna merci pena nyonso vous supporter na merci na ba combattants qui m'ont respecté, qui m'ont fait passer leur message. Merci na Odombo car parti wana mutusa Odombo merci na boketu meti na batutu mutu mo asalinga mabe na poto asante mutali boso to na komi pari na bengi ezali e boketu na eso donc tout celui boketu alalaki mais tout celui après avec obenga après. Donc moi je crois que je suis pas l'ennemi du peuple. Nazali musicien profane teo na vanda na ba musicien te et puis ba bino ba mama o bozo le kaka na ba TV na kebisi bino keba de leso abia s'occuper non na s'occuper na nos amuki lokolo za muke mwana s'occuper na yo ezate yango na tiki yo kaka o bunda na po komwa de leso komo leisa ba toujours futa naza fier lelo nazo leisa bino ba te bilé olia na komona ba sans de leso pour fonctionner bakomota la bino ba vie soko fini de leso suffit so pe o commissaire au suffit so pe il faut que ça le lo contre de l'espoir montal et toi le zongenga ce que ça de c'est montant alors nous les attendons là na bénir bino nyonso na bénir ba musicien pour faire nyonso na bénir fali papa na bénir ferré na bénir bino nyonso na lela bino fort a pasteur nyonso pe na lela bino fort qui suis archi de Noé nyao digorodo nyonso faut ba kota na archi na mutabo mamuninga te j'ai fait ma vision ce qui aussi qui contre vision là je suis désolé j'ai prie pour tout le monde qui m'a regardé sois béni sois béni sois béni sois guéri sois libéré sois prospère sois élevé au nom de Jésus. Sangi merci na beta chou lessus ayebi loko pourquoi la Sangi merci merci à beta chou mon frère mon frérot lui il est musulman moi je suis chrétien mais il me respecte je le salue je salue maman présidente je salue le président de la République et je fais encore mes condoléances yango na ekinga mona yebisa bino avant bato baloba pour des sujets à wana alors pour respecter maman Tina salue bino loko okay. Merci beaucoup na Cicéron, merci na Kando, merci na Juju, merci na bana Arche de Noé, bazo supporter na toujours vous allez belle papa et pièce lobby ba omona makabo. Lobby koyinda na Arche de Noé. Vous allez en direct ba péter nyonso na batu nyonso na lela mino fort merci bon mati si boké belé bolandinga le belé za improvisation mais avant na bana émission na ngamoko na loba na bino boyo kangande boyo kinga bongo bozonga na ba page merci na bato nyonso ba contribuer c'est vrai s'il y a des erreurs pour corriger mais ce qui est vrai que akendaki na sali boité na expliquer clairement sur ba combattant et sur les deux points saillants alors na bato bazofinga mama Tina ça va s'occuper la bino pour asali moi c'est bato asali loko te au contraire vous en a mobile le wala dénilé Tina on a il faut boffer ça pour il c'est un grand pédère même ma cause va y na bangi oui pédère mais on est loco so na bête ça pour les simaka so na bête et simaka donc vous allez calme na les bino fort libaleza malamu bolingo ekotaka kimonzemba malili pasi malili le 12 décembre 12 à 12h12 pétage bimi bosombango na ba plateforme nyonso bosombango boyoka ba disque ndenge za merci Hélène Pro merci na bien Lobit merci na Gauthier Mascotte na bino nyonso na Olivier Belezi na Fortune Menge na pesi nyonso bote bana Paris bana Belgique bana Hollande bana États-Unis partout bolinganga mais bozomona na ngati bana Château Rouge bolimisanga na ya meta ya kimukie na janvier tokutani na janvier na ozana bino kuna lisu na Europe na Canada les États-Unis donc nzamba asali ki lelo banzele pour mami nzamba apamoli to kende Canada to kende États-Unis to kende manzela to ya pe na Angleterre to ya pe na France bana Madrid a fait sinon beauté nani o comment nani o
nani petit nanga bakuma ngana Willy Makobo ko nani petit nanga. Merci beaucoup et je crois que bande koyoso ba ya mainga kuna code amoka na restaurant wana na pesi mbote bampangi batutu ba ya mainga ba journaliste pe ba ya mainga na mboka o ya nani mboka rona ya Madrid. Merci Zamba Pamula Bino, merci na ba onyoso balandinga du début jusqu'à la fin.